Mbote bandeko pa ibini bozali kolanda biso. Bonjour à tout le monde. Naba abonné na biso ya PF Bonheur TV. Oyo zali bongo chaîne na bino to sali yango pona bino pona to solo la na kati na mabota. Oyo ya bino ndeko azali ko présenter rubrique Oyo ya le show de Patience Fayulu Bonheur. Ezali bongo ya bino ndeko Patience Fayulu Bonheur, mwana mboka ya solo mwana Congo ya solo. Lelo to ye pona ko solo la o ezali bongo makambo ezali koleka entre ba ndeko na biso mibali ya poto to bandeko ya poto na ba artiste comédienne na République démocratique du Congo bandeko na biso o ba mesana ko sepelisa biso na musala ya théâtre na nzela bongo ya télévision. Donc to ye pona to meka ko solo la ko meka ko koloba ba comportement nini ya mabe oyo bande biso mibali ya poto tozokende pona ko nyokola bandeko na biso ya basi ba comédienne. Ngai lelo na lobeli likambo oyo. Pourquoi? Parce que moi-même je suis un artiste professionnel, comédien professionnel na salle d'études na Institut National des Arts na INA na tangi bon na théâtre. Pe théâtre tambu singa pa ebinso théâtre oyo ezali mon sala moko noble. Ezali métier moko noble lokola ba métier nyonso oyo ezali bongo nenge avocat zali, nenge médecin zali, nenge juriste bazali. Donc musala o ezali musala moko noble, musala moko ya ko respecter bato. Donc tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être juriste ou quoi que ce soit là. Donc mutu na mutu azana musala o ya salaka o ya biso li kabonzamba pesa biso ezali bongo masano na ya auto bengi bongo na théâtre. Atako biso de sala na biso théâtre ya TVT nga na sala beaucoup plus na théâtre classique na auto bengi na théâtre français. Mais tozali biso non so ba artiste lelo soki na telemi boye pona koloba koya koloba situation oyo parce que on en a marre na bandeko na biso oya poto. À chaque fois oyoka bandeko a poto baliko kinoko sakane la bandeko na biso ba artiste comédien na kisasa mwana bato fandi na ye azo sala musala na ye yonde muto moni ye au contact au luki numéro na ye par tous les moyens au contacter ye obandiko kosa ye ko lempa ye oh chérie ceci olingi ye mwana bato pe na mutema wana na alingi yo. Mais beaucoup de sakane la banque sala bango ba aventure comme si bazali basi ndumba musala ki théâtre musala ki ndumba te nazolo ba beaucoup plus pour na bandeko na biso basi parce que eloko nga na mondi lelo to mona rango très souvent to yoka makambo mingi. Mais oyo et vidéo na moni ya leki na biso Aïda, je ne la connais pas en personne, mais na yebi kaka na nzela ya théâtre na YouTube de total a ne ba sepelisa biso na kata ba famille na kata bandako na biso surtout na moment ya confinement oyo bango pe bazali na situation na mais il se poumonne ba osala nyonso pour que ba tia ba vidéo na bango ba sala musala pona ba sepelisa biso et on les regarde gratuitement to futa bango pe le mokote na komona leki wana azali ko se plaindre na aventure oyo le soi-disant mobali na ye yo za soki mobali na ye olingaki ye alingi yo soki simbite boka bana nenga kimia e obana nenga nini obana ko luka ko ridiculiser mwana batu ko publier ba photo ya intimité na bino tout. C'est quoi ça cette histoire là? Mentalité o utu wapi ya ko publier ba bo soto ya nenga wana. Tant bolingana ki est-ce que boya ko lingana na public bo tchaka na YouTube na ba réseaux sociaux pour que mono so ba ke bino bolingani to yeba ke ngote zakili kambo zaki entre bino mibale tango boyokani te bokaboni muta sala nzela na evieza nengwana na bolingo soke simbite ba okutu babala nini tozana basi na ndako na kata bandako to ba divorce zo salema soke simbite batu bakabonaka. Mais oya ko koma ko zuka ba photo muninga ko publier yango pour que sambu se o ridiculiser osa gaillard à zéro il sorti quand on a biso bongo osa bena osa vrai yuma pour muto bena ça un vrai quinois à timba donc neto le babana za na bula kembisa bula comme a kembisa idéologie a koki ko sala biloko bongo te ce que vraiment ça bena na vraie idéologie bena ko sala biloko ndenge wana te
bokena bozo kosa bango na ba terme belé o nga manager yo ça manager. Sois sérieux. T'es qui toi? Manager? T'as déjà managé qui? Tu connais le management artistique? Moi, je suis un artiste. T'es un azoloba parce que na yebi eloko ni nazoloba. Je suis un artiste professionnel et je suis représenté par une agence. Ici au Canada. Nazana agent oyo alandela rangai azana pour la promotion ya carrière nangai. Yo soko ki management na ozolobi oza manager agence no ezapi bureau na yo ezawapi kaki manager a maloba pesa biso adresse numéro na yo ya numéro d'entreprise na yo ya management parce que toyeba ok na ko manager bango parce que tant to kutanaka biso ba artiste tant to kendaka na ba marché ezali ba marché ya minene ya vente ba spectacle net awa biso na Canada to za na marché mo monene to benga le rideau. Rideau 500, on a peut-être 500 000, 1000 ou 500 ou 800 ou 2000 producteurs ou producteurs de événements. Il y en a pour ils allaient marcher à spectacle. Il y a un spectacle. Biso, tu participes pas, tu kenda. Tu kenda au teka spectacle. Parce que tu as un spectacle, tu as un agent na biso, tu as un kiosque na biso. Tu as un kiosque, bureau zawana. On avait que 8 minutes pour présenter un spectacle. Mais spectacle là, peut-être un spectacle à 1 heure. Mais on vous donne juste peut-être 8 minutes ou 15 minutes. Il y a monter décor nabino pour présenter un spectacle nabino. Juste un extrait pour que vous teka yango. Des places que nous avons manager ya solo. Bazali. Bon, yo tango le besoin manager. O teka artiste, o teka la nini. Ok, qu'on représenter ne sika nini. L'accès biso ata dossier artistique na ye. Ceux qui ont un manager, est-ce que vous avez ça là CV artistique? Vous avez ta biographie artiste. Ou vous avez besoin de représenter un manager na ye. Bon qu'il y a un terme oh besoin maîtriser tenenge zalaka na Kinshasa. Moi na abandi premier graduat na ISTA bando benge maman ingénieur. Moi na campus na première na droit maman na akomi maman maître ba komo benga maître na nkuta cité. Et ça modèle na bino bozo bisa batu que no manager ou manager nani oteka nini tango lo bako manager ida par exemple o bako manager OK no oteka na l'accès ce produit yo ozalaki nango que ozokine voilà mon artiste OK donc représenter OK donc teka produit parce que l'artiste aza na carrière na spectacle les a produit na produit fini ni oyo ya zalaki nango to na ba agence parce que le roi bango ça le roi ba négociation ba ida ba Bellevue bango ba salaka théâtre ba salaka na TV donc bango beaucoup plus côté image côté vidéo. L'accès biso self-tape oyo artiste azako se présenter oyo ke na nango na ba maison na ba maison ya casting pour que la ba casting ba jouer na ba film. Kaka ba maloba ba mo ozolo ba biloko oyo bo maîtriser kate. So ben o bengi manager mais kene pe autant en tant que management en autre. Kene ko yekola comme ça o kozala na matière o yeba ko exercer métier na yo. Mais bon, il y a parce que bon moni bango le quoi bango ça ba yuma na bino ba zoba na bino bokansa bango ndengwana parce que bazo ça la théâtre a joué rôle moi peut-être ba PC rôle il y a moi c'est Ndumba yo quand ça s'appelle moi c'est Ndumba. Oh, bon bango ça la toi ben quand même on ça la part des choses non. Ba ça na vie privée na bango, ba ça pe na carrière na bango, tant bazo jouer sur scène. Ça n'a rien à voir avec leur vie. Ça n'a rien à voir avec leur vie. C'est quoi ces histoires-là? Vous pensez que le roi te commande un poto, ah, donc biso, tu as un super homme, tu commande un zambé, donc le roi te kotara dans l'avion, tu quittes awa, tu quittes dans kit avion. Donc on monte mousso comme attention avion en até parce que tu quittes dans kit avion. Oh. Yom te bana makama poto. Ba to bana makama poto autant to yeba dans bazo ya ah ba papa wemba tang ba yeba série wana bazo kuta dia kuta batu mousso bazaka déjà na poto. Son âme. Papa ba leka
baleka na makamba poto balakisi biso poto ndenge ezalaka biso pe lelo toye bamisusu mpe bakoya apres biso elingi koloba te keno soki yo oza na poto donc oya super homme soki yo oza na poto donc yo oza nzambe donc yo nde oleki na nyonso bokita Kinshasa na bainfluence ezanga tina epola bakotala mpe biso na poto eloko te ko 20 ans 15 ans 30 ans na poto eloko pe te mais yoka bamakelele mutu aza na mbongo atiaka makelele te si boyoka Bill Gates aleki to Bezos baleki bazoganga keno bango baza les hommes les plus riches na monde ka biso babola nde tozalaka soki ozwi mwa 10 francs mwa 20 francs olingi bato nyonso mokili moma yebake yonde oh boni boyeko toyebani na poto toyebani otika bainfluence pamba wana toyebani. Vous devez respecter les gens. Vous devez respecter nos sœurs. Si vous avez dit sala babilo ko bongo so ridiculiser bande ko na biso bongo boke na Kinshasa ko sakanela bango ndengwana différence ni les entre bino mutu sala ka mibalo apoto boke na sala ba bêtise wana différence ni les entre bino na ba o bazo violer ba maman na son est. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Tu le bango ndengwana. Vous prenez les gens pour les qui? Pour qui là? Et ça, moussala to salaka, ya moussala théâtre, to salaka, ça mou talent on zamba pesa biso. Ba ba j'ai occasion ko tangela na classe, to kena ko tangela na classe. Ba pe ba j'ai occasion ko tangela te bazana talent na bango, ba zo exercer ango. Cela ne veut pas dire que pour que on réussir na domaine mo il faut nécessairement que on tangela ngo. Nga peut-être le bourreau de vous découvrir parce que pour nazolo bango c'est parce que nazolo bango en direct na chaîne na biso il y a télévision mais sinon na milliers na ngapé ba msupe ba ebité nga na za comédien na salle à théâtre parce que tant on a bisika na ko jouer na ba salle de production na salle na mona c'est difficile au moins excusez-moi c'est difficile au moins na ba congolais ba msupe so de kuta na ba msupe oh il ne peut pas jouer. Donc, comment il peut passer la moussala oyo? Oui. Talent izali. Ceux qui besoin pour ça découvrir nga bobeta na Google Patience Fayulu bonheur. Patience Fayulu bonheur bon na biographie na ngai bon na moussala to salaka. Mais nazana te lelo pona kolobela ngo mais nazala ki lelo pona vraiment ko dénoncer comportement mibali à poto envers les artistes comédiennes na Kinshasa. Baza ba jouer na bino te. Makamo bino bo sala soki ba sala bandeko na bino. Regardez-moi vraiment en face comme ça. Soki eza leki na yo asala ka théâtre ba sali endengwana. Oko sala vraiment na kilo ya ko betela mutono maboko lobi oui. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, qu'il y a moi quelques euros, moi quelques dollars qu'on influencer bango. Oh, ben si nous avons faire balala kanzala, chaque jour balera na bongo bi oh so bino botinde la bango, pourtant ba botine ba botaka ye, yondo mutozara ko pesa mbongo wana. Manager, you are manager. Ko publier bulumbo bande ko na biso ko le ridiculiser bango ndengwana donc c'est quoi ça? Combien to money? So ki ndeko lingio. C'est que bolinga ni bino mbale. So que simbité tika. Musa na bino boko longa na poto boko no kosa bango na oh nous sommes en séparation avec ma femme, nous avons des sérieux problèmes, je suis divorcé, bah terme belé, kokosa. Musupa mwana memina mwana bato, c'est le peu ba démarche pas memina mwana bato. Mwana bato comme awa ya découvrir que non, mobile azarane na mwasi na ndako. Siko tango mwana na ko azwi nzela na mususu aluki mobile na mususu bafandi na bango ali obandi koleka. Tala ba comédienne musana bango kaya ngoyo. Na meme na poto aye awa asa reconnaissante te asalinga boya kiminga sudolinga mais oh yo sana mwasi na ndako.
Mais est-ce que tu lui avais dit la vérité? Tu lui avais dit la vérité. Que vous avez moi si nandako. Boni boyeko. Boni boyeko bandeko nangai. Kozana poto ni ko et toi et ko l'accepter que toi ba super homme. To kozana poto za mo soko za mobile za na poto que yo leki mi bali nyonso ba na Congo. Ba influence pas en pamba ko tela to ba ki gros dos mais na terrain et l'autre côté bandeko nangai. Bandeko nanga basi ba comédienne. Dalingi boye belo komo que vous avez vos frères qui vous défendent aussi. Vous avez vos frères qui vous défendent. Aïda. Na bandeko nyonso oya basi. O bazo ba kozali baku ya mona vidéo oyo. Ba comédienne nyonso. Boye ba ke biso tozali on peut pona ko soutenir bino. Ezali musala to pona, nous devons être fiers de ça. Bozala fier na carrière na bino. Na musala bozali ko sala. Bozala la part des choses. Musala eza musala, vie privée eza vie privée. Soki mobali aye ataku to abimie pa na bino, abali ona note bufana ndako moko te. Azo senga yo ba photo ya intimité na yo ko pesa ye te mibala poto mingi baza bescro. Mingi ba aventurier. Excusez-moi, nazo finga mibala poto te ngape na poto te. Ngape pardon, excusez ngape na fadara na libanda. J'habite à Montréal au Canada. Nazali congolais, to yako luka vindenge baton so ba lukaka to na s'établissa pe awa. Il y a de ceux-là qui sont il y a de ceux-là qui sont sérieux. Et il y a de ceux-là qui ne sont pas sérieux. Donc aujourd'hui, moi je m'adresse à ceux qui ne sont pas sérieux. Les hommes moins sérieux de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. Du pas nous sommes bas congolais au bazali au bazan étranger. Peu importe l'endroit où vous allez à l'étranger, surtout pendant le bête la 7e mingi na bandeko yo, il y a Europe, na Amérique, donc je parle de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire que les États-Unis et le Canada. Na bandeko au bazan na Europe, partout na Europe. Tout ça là quand même sérieux là. Tout ça là sérieux. Ba bandeko na biso. Hein? Beaucoup moins ko sakana na bango koma boye na flat wana lelo bengi oyo, lobo bengi oyo, lobo bengi ozo jouer na bango ndenge wana. Hein? Bango pe mona ba yebi na bango te. Alo betisi bana batu mitu na kisasa kuna. O betisi bango mitu. Alwana yo fadi mapeka otomboli we voilà les boss. Omi benga les boss ozana entreprise nini. Ozana entreprise nini oyo ozana ngo oyo omi benga ka boss. Ah to betaka kayou. Même moi qui vous parle, je suis comédien, je fais des spectacles par année, j'en fais beaucoup. Mais na ke na rappel kayou. Tango spectacle les até, na betaka kayou. To betaka kayou to kuta na rabiso no so na terrain. Mutuna mutana kayou na ye o na ko tanga ba kombote. Mais kayou za kayou. Kayou ma beza la kate, il y a pas de saut métier. Na respectera mutu nyostu o ya zoka tan na ye okene musala na ye. Nengepe biso to za na poto awa toye ba pe ko respecter bandeko na biso bazo sala musala na bango ya art ya théâtre. Théâtre ezali musala, c'est un métier. Être comédien, c'est une profession. Nous devons le respecter. Vous devez nous respecter les artistes. Parce qu'à un moment de confinement, vous évitez nengani bandeko na biso bazo longola bino bazo longola so ba stress na bandako. Ou on la théâtre tenani, ou comme musique tenani. Parce que ba musée kangi, ba salle spectacle les até. Ba bibliothèque nous ceci biso nyos to fa na bandako. Mais bandeko wana bango na YouTube bazo tela biso ba spectacle tozo seka tozo passer temps tozo l'examen moment qui to na kata ba famille. Alors toi bana ko respecter bango
Bande konanga basi ba artiste comédienne, je suis avec vous. Aïda, sois forte. Bolanda bato wana te. Soko zana ba photo na supprimer yango nyonso. Supprimer yango la ki sait que yo zana maturité et que ye aza immature. Voilà ce que ça on a ngaki partagé na bino na moko na soirée to journée na biso lelo. Donc merci beaucoup na ndenge bolandi biso, merci beaucoup à tout le monde. On est là et courage et tokomona na mbalasima pour na bayebana so nano ba s'abonner te. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne PF Bonheur TV, PF Bonheur TV et Zali Bongo chaîne o salami na ya bino ndeko. Patience Fayoulou, bonheur, mwana mboka, mwana Congo ya solo. Ezali bongo chaîne, ezali bongo basé na Canada à Montréal, na province ya Québec. Merci et à la prochaine. Chaque